Bandeko. Les réseaux sociaux ici, là, ça peut tuer quelqu'un. Il y a coucou na poissa. Bandeko. Oh Mike. Oh Moïse. Bazalaka na problème na bango. Oh pasteur Jassé. Oh Intel. Yaya. Bazalaka na banini na banga basese. Mais, mama Madiabulu. Na mobali na ye. Kaka nde ya momo alobaki ye bango. Bakoma kotia mbongo na je. Pona kobebisa ba vie ya bato. Mutu aye kotia mbutu dans les lieux chrétiens. Mama Madiabulu. Mutu a livré maki. Mama Madiabulu. Muto bakoma ba porte parole mbongo bazo futa bato pona ko finga pona ko salir bato. Mama Madiabulu. Yaya, elle n'est pas une bénédiction. Oui. Concours wana peut-être sa bénédiction pona bana basali nzambe ou ben bana nzambe. Mais ye moko mutu non. Ye moko mutu te bande ko toko solo la awa. Donc ye penza ye ko sala nini. Ko baby sa corps de Christ. Atie mbongo anje. Po ba pijaka bato. Mbongo yango yo. Ngana mwana mwasa mkonjana to yoka kate. Yo lingai. Yaya balingi lo bulu balingi. Tango zo sala makambo. Ale, kamera. Bambongo na bangwana ya eza bambongo ya bengo nini. Ya kwa aksela kabato. Nazana babiloko na yo. Soki opesi mbongo to kosala boyete. Yaya muta ye ko bebisa. Milieu chrétien. Malam. Madiabulu na mobali na ye. Bakoma na basankara. Bomoni era lobi. Babimisi ya kuku na poasa. Ndozo mona poaso ezo tambola. Na même pasteur pétage. Batuni ni kambomo kabi. Boligina tika ba na ngai. Muto ye ko tia mbongo anje. Pona ko bebisa milieu chrétien. Mama Madiabulu. Mama Madiabulu. Ye na taizo bande ko bima mwasi na mobali. Mwasi na mobali. Soki botali Madiabulu na bangonga suka boromona taizo na zaki lisute. Po ekomaki kita. Ndenge bango bakanisaka kete, baye kaka, basakani na mobali moko boya bimi na mwasi na epo mwasi azwa makambo. Nzoka taizo ni pe boyebi kaka bata ba pétage. Bo partager vidéo to solo la. Bato baya ko chambongo anje pona ko bebisa. Bakoma ba porte parole, ba putu ba era ba demere, botanga ba oboyebi. Juste pona ko salir ba nini oyo, ba réputation ya bato, ba ko fanda boye ba bloquer. Bango nde mutu ba yaki na makambo zawadi oyo na nini na la toile bango pona ko sala ni pona ko salir. Pasteur Moïse. Tolobi te ke Moïse aza mo santu. Ye pa na mabe na ye, mais to ya ko loba makambo eza awa. C'est plus que du pétrin. Partagez la vidéo to ba ko solo la. Patience kabamba, Omar et moi, ça va. Ben à la kanga yangandeko. Maman be, ekolobo, patience mo. Maman makaye boye kokoti sa sola muntsambu na milieu chrétien. Boyoka ki Moïse koloba. Nana yoka ki. Abeza na couple ou baza ko organiser nini musical. Mobali na tinda ka sala mabe. Mabe na bango wana yaya. Achaka mwasi anje. Mwasi kaka anje tena mbongo anje. Taizo na kweya wana. Moïse azalaka pire camarade na Tyson. Tyson azana makambo ya tona ba makambo po ndenge zabo epe biso pe to ndimi to lobela ya momo dans les bons ceux qui malamu eza ceux qui mabezali to ko condamner makambo eza soko moni Moïse angaka ya ko yindisa pourquoi parce que moi si on a mobali wana ya basali bana na nzambe boye ba pasteur rebelle bazana baza sous emprise ba tieli mbongo anje bima kende ko kweisa ye ya ba kweiswa le bazwi na video batikali nango tindo bomoni video ya mutakala we bimi mutabimi sango mama Madiabulu azana ba pion partout bazo salela nzambe mais bazana ba sankara partout pona ko détruire ba vie ya bato. J'espère boza malamba de ko s'il vous plaît to partager vidéo to bomba pété to bomba te matière ekoti bo supporter baza wana kili okende ko signala ka ba chaîne na bato ya toko sala ya yo soko koti oza na posa ya vérité na lobite ke so lingaka mai kubento lingaka ya momo non soko oza na posa ko yeba vérité muto aye ko tia trouble na milieu chrétien mama Madiabulu ye na mobali na ye mbongo na bango ezaka ya makambo mabe
mbongo na bango eza makambo mabe balingi basala propagande me na ndenge ya mabe même ata omoni mobali ya Debora moto atiaki mbongo na je po bafilme ye après bafandisa ye mama Majabu bandeko makambo ezali mama Majabu bakofuta mbongo baponi mwasi akokweyisa yo ale tango scandale ekozala lié na kombo na yo ya buzz meme bapaster bakoma kolinga buzz mama Majabu aza na nsima buzz yango wana akendaki koasocie moto liboso nani Pasteur Mbie par rapport ya popularité par rapport ya église na ndenge evanda par rapport ya banombre ya baeglise oyo aza nango mais makambo oyo bayebisaki Moïse yango bayokanaki te ya partage vidéo bato baye kotia mbutu ya olingaka Mike olingaka Momo olingaka Pasteur nani Marcelo yeba bato baye kokabola bango mama Majabu atie mbongo na je pona ko piéger ba pasteur batie mbongo na je pona ko salir ba pasteur c'est elle avec son mari bandeko mais biso to fani na poto ozana banini minye et tout il y a des hommes riches et des femmes riches ici en Occident hein muto alanda même ata documentaire Michael Jackson ba serviteur na ba servitrice bazwaka grâce ya koyamba Michael Jackson otika lemso à boire ya ba 5-10 $, mais yo moni muta ye na mbongo ebele ko changer ba misusu ba longwe ki esika bande ko fanda ba komina ba gombe pona ko détruire ba vie ya batu ko déstabiliser ba finga penyel mbongo eza ko tambola na réseaux sociaux c'est la maman là moi je vous dis je suis youtubeuse azo kabola mbongo pona ko détruire ba vie ya batu yo mosali na nzambe soi-disant tu es là pour la gloire de Dieu mais tu mets l'argent en jeu pour ba finga rabatu penyel lobo moni penyel ba mbongo liama pona ko sala nini pona ko détruire pona ko finga ye likambo ya mobali ya Debora bima bandeko na yebisa bino bakabola ba mbongo yango moni ba nyuso bafandaki kian elle est là juste pona ko kabola ba mbongo ba ko créer scandale le batie ba mbongo pona ko distraire bana na nzambe ya balobi soki to moni ndoki to ko belela ya bo supporter mama Makayabo likangu ya Mike achae vaseline boyokaki Moïse Mbie koloba eza na couple moko bandeko yo sotalanga katelanga na parti wana Moïse akosaki te même likambo ya Pasteur Marcelo oui il y a des audios Pasteur Marcelo a contactaki ex ya Momo mbongo na je pona kosala ni pona ko détruire ye ya Momo na nzela mwana mwasi wana nde bomoni mama Majabu yenda ye kotia moto na milieu chrétien c'est vrai moi banini ben différent zalaka mais siko ben différent ko makasi parce que mbongo eza na kati basi eza na kati bazo yo la pouvoir bango bazalaka na besoin ba vidéo il s'agit de 20 000 30 000 50 000 $, pour bazwa pendele msusu vidéo oyo parce ya moment zo coucher na fille ya bakotia il s'agit bachela mbongo ya pona ko détruire yo ya bakotia bomoni même dossier penyel o bakanga ki wana makambo ya nini ya mama Majabu était dedans mama Majabu pourquoi azo considérer penyel neti mbanda na epo abima mobali moko mama Majabu était dedans tango bazo bima na likangu na ye Tyson oyo nyoso Tyson asengaki lokola bazalaki na mbongo ya ndo moni babenga babibi kapinga baya etu ya complot ya mama Majabu soki olingaka Mike olingaka ya Momo olingaka Marcelo yeba yango eza na envoyé du diable moko malgré makoki na ye baye ko panda corps de Christ tozo sepela na Makayabu tozo sepela na nini oyo baza ko sala. Oui, mais l'intention derrière ça, c'est disperser les brebis de Dieu. Par qui? Par les couples Makayab. Soyons prudents. Soyons prudents. Bazana ba Sankara na bango. Sankara. Ba fandi wana ba yokani. Yo era. Yo ko attaquer Moïse. Que Moïse azalaki nini oyo. Maturité. Pona ko ya koleka. Tout ça là ya but eza nini. Ba koisa.
muto bango ba visa ki oya boya ki bango ba yebisa ki ya momo yo tokotala biso tozana mbongo tokotala ya ta bozana mbongo mais tokotelema na kan ya vérité soki mabe ezali tolingi ndeko na biso Mike akotelema parce que il était dans la faiblesse il avait besoin d'argent bo utiliser ye bo lier ye toile ye pa tie yo vaseline bandeko na nga makambo ezali makambo eza vous avez pas l'idée era oyo peut-être tobandaki komona ye kodefendre ya momo era oyo bato bandaki komona ke te era telemaki na likambo ya momo ya babendi ye pourquoi bazali na posa koatteindre ya momo mais sache qu'il était azwaka kaka ye era mpona koremercier na miso ya bato lolenga abundelaka ye datiti esukaki wana soki ezalaki ke ye mpe oyo ya momo abengisaka ye na ndako bakomaka baninga mais balingi baglisele même poison même balingaki baglisele même poison mutu nyonso to azalaki choqué na sortie médiatique ya nani ya era mais surtout kanisaka ye azalaka na mutu ya momo ya esi basomba ye munoko ka ya pamba ko yo tiela bato munoko ya boye un homme qu'on peut acheter avec de l'argent tu n'es pas crédible esi basomba bango ya baza wana baza talebele botanga bakombo na bango basankara bato majabu aye ko changer kombo makaya boye ko changer vie na bango bakomi moi propre bakomi pakola moi mafuta moi perruque ba osele no vantar bakangi nini oyo nakomi ko fanda na nini na katako nafutaka $5,000 ya mbongo salite mbongo salite mbongo salite nde bomoni ndeko mobali moko ayaki kobima lobi epa ya Frank Stemai alobi soki nde boza koloba bino basankara de kuta bino basankara ya makayabu boyaki koyebisa biso kete ya momo lopangu na ye mama makayabu nde muta sombelaki bandeko mama makayabu wana azopesa nzoto azopesa na mbongo azopesa nzoto azopesa na mbongo pona kosala ni pona ko faire taire basala nzambe bachantre ya nzambe boye koyebisa biso boya na preuve il nous a montré des preuves biso toza même tina balivre na ndenge basinya et tout azopesa bino ka bamakambo ya mike po boya kobebisa banini ya bato vene boya ebele ya bato baza na majabu bachantre ebele baza na makayabu comment se fait-il era akende ka koluka garçon oya yembaka epai ya momo po ayembela mama majabulu joyeux anniversaire pourquoi bazalaki na posa ya koatteindre Moïse Mbiye quand Moïse Mbiye nous dit ebela bachantre baza na Congo awa bozoyaka kokota na nzela bato na ngai yaya balobi soko moni ndoki belela soki omoni ndoki belela Moïse na Tyson soki muta kotisi bango na conflit mama majabo parce que zali Moïse nda présentaki nani Tyson epa ya couple wana makayabu lokola bango bazaka na situation ya diviser pour mieux régner avec leur argent à l'appui bazo bebisa ba relation ya bato baza ko humilier bato baza ko fingisa bato bazo futa les gens sont payés je vous dis mes collègues sont payés. Mes collègues sont payés. Bino ba obolanda kabiso malombo mona ba msuba ndai ko kote la penyele. Ya di kutang bazwilo chocho mbala moko. Botala okuna ya Kinshasa kuna apuchu. Likambo eza ya nani ya penyele te. Mais azolinga ko sala nini ko kotisa mona bato pourquoi? Ya mbongo. Quand tu es corrompu, tu n'as plus babenga onini. Tu n'as plus ta propre volonté. Même si tu vois que non, ça là, c'est mauvais. Mais okoya kote le mapolo, ba sankara de kuta. Sankara de kuta. Boyo kande kuna biso oyo, nda pesi explication. Boke koluka musicien ya Moïse Nani Mbiye. Pourquoi? Vous avez beaucoup de musiciens na makayabu. Pourquoi aller seulement chercher le musicien de Moïse Mbiye pour qu'il chante joyeux anniversaire pour maman Makayabo? Pourquoi? Balinga ki basalani ba kotisa moi mes attentes entre Moïse na musicien na Yohana. C'est ça
que les gens sont payés pour ça. Baye ba fongoli ba caméra pour na ko attaquer ya momo futaka mutu te, a futaka mutu te, mais tozo tala tozo comprendre que ya ça ne va pas. Nde kona biso Tyson to lingi mingi, mais avant na mabe, ye moko nda sala kibula. Kibula wana ye moko nda sali. Boko yoka makayabu, mama makayabu. Abanda ko sala bazua na ba makangu mususu ya nani ya Tyson. Ndoko mona botanga na nini ya presse balobaki no bango pe bazalaki na nini déjà na likanisi ya kolongola mais babanga ki nini état de santé babanga ki état de santé ya nani ya Tyson bandeko s'il vous plaît partagez la vidéo s'il vous plaît mutaye ko bebisa milieu chrétien mama makayabu baye na mbongo na bango ya mabe pona ko tchazizani entre les pasteurs na ba pasteur o peza nini lokoso bango nyuso balingi bazana limete bango nyuso balingi batonga église sila bango nyuso balingi batambwa na ba mituka likolo ya minene c'est pour cela ils sont faciles à être corrompus bandeko je vous dis audio ya pasteur Marcelo ou aza ko tinda ex ya pasteur Moïse Mbiye ezali toza ba pandisango mutu msako benga yo le msusu azio a pied levé azo yo kisozo kapenda ke o penda mungongo ya mutu na ngana lingaka Marcelo Seigneur simba mokili oyo pona mongo pourquoi pona nini balingi bakitisa ye on a promis à pasteur Moïse Mbiye yo toko lakso ke biso to na mbongo tout le monde ne peut pas être acheté hein tout le monde ne peut pas être acheté maman makayabu tata makayabu tout le monde ne peut pas être acheté. Ah oui, n'oubliez pas ça. Malgré vous avez l'argent, mais tout le monde ne peut pas être corrompu. Tout le monde, non. Soit que moi la vidéo live, yebisa bango que yonde mto senga nga vidéo potine de la mer on. Maman m'a dit lorsqu'elle fêtait son anniversaire, Era va contacter Teddy Dissou, le garçon qui a chanté Lelo Lelo. C'est le numéro de Era. Era Ramsès. Era. Mariam Kiboko, la maman de tous. Joyeux anniversaire. Voilà. Teddy, ne sachant pas qu'il s'agissait de Maman Madjab. Moi, je ne la connais même pas. Moi, je ne sais ça. Teddy, c'est un artiste de Mbi. Alors, comme il y a un conflit entre Madjab et Mbi, pourquoi vous allez demander la vidéo d'un artiste Oyoboyo Kanakate? Dans ce era, comme elle a niveau bloqué le téléphone, Yazawa, c'est qu'à ça la Kana Madjab. Ce qui est à ça la Kana Madjab, et au hasard au courant, il y a un conflit. Moïse Mbiye, na Madjab. Mais pourquoi Era va demander la vidéo de l'artiste de Moïse Mbiye? La tête a besoin de Teddy. Maintenant, va réfléchir. À côté de Madjab. Voilà, à côté de Madjab. Era, imposteur, on a besoin d'utiliser. Imposteur. Mais c'est un imposteur, j'affirme ça. J'affirme, c'est un imposteur. Pourquoi je traite Era d'un imposteur? Je l'ai dit la caméra. Allez. Soit à mon moyen que poursuivre. Les mots là, c'est que c'est un imposteur. Nous tous tels qu'on est là, tu es que Era à travers Anamadiam. Scandale Ebimi, ça nous a permis de comprendre le faux personnes. C'est-à-dire des personnes envoyées. Bateau qui va faux. Tu vas utiliser pour avoir des informations. Vive l'élément de preuve. Il y a des choses cachées. Les gens de Madjab ne nous disent pas toute la vérité. Si réellement les couples Madjab ils sont bien là, Moïse Mbiye Lopango. Alors sur ce, il faut pas le baba somba en wepanani. Il peut pas somba en combien. Et puis voilà qui s'habille sur l'acte de vente. Parce qu'on a empêché ça yo, bah preuve ils ont prouvé que Mbiye avait acheté. Faut pas on est yango morta la vidéo à l'année. Je me demande le preuve, je te présente. Alors le pasteur va commencer à draguer la fille jusqu'à proposer des choses. Sans pour autant savoir que la fille l'enregistre. Et lorsqu'il va finir, la fille va prendre que les audios, la manière dont la manière où c'est les production, c'est attendez les pasteurs. Pasteur Moïse Mbiye. Oh, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Mais c'est lui, mais je crois pas. Le même monsieur ici, qui est venu ici lors de des obsèques de mon père. Ayam Matanga. Ayam Matanga. Abengaki, Agazé. Pourquoi tu es... Oh non, non, c'est pas seulement moi, lui aussi avait dit. Donc, le monsieur va révéler encore. Un autre pasteur. Le pasteur est un pasteur. Quand pasteur Moïse Mbiye avait dit que, ma chère, que il y a un couple, Oyo, pour utiliser, mais puissance, ils ont coopéré. Et la puissance, Moro ya Valentine.
Parce que dans l'audio que nous avons du pasteur Zaché, bien qu'il avait reçu l'argent auprès de cette famille-là, mais lui-même a affirmé ce que Moïse lui a dit tout haut, que ces couples-là, et le pasteur dans l'audio, il a révélé que Batouana Baza Batoba sont occultes. Il a révélé ça. Mon frère, audio, je dis, il y a 3 audios. Papa Nabiso Marcelo a affirmé na audio que mbongo wana couple wana eza couple ya misala. Yaya, baye ko chambutu mbutu. Baye ko bebisa. Baye ko bebisa. Litomba na nzambe na mbongo na bango. Mbongo nini ya yo bazana ngo. Il y a des orphelins, il y a des gens qui souffrent. Mais bango bazo chambongo na je pona ko bebisa ba via bat. Ko futa batu et tout. Vous allez nous dire quoi? Yo mona na nzambe, tu prends ta richesse. Au lieu que ta richesse soit pour la gloire de Dieu, richesse na yo ezande pona ko atteindre ba objectif na bino. Ya mabe. Les gens sont payés, je vous dis. Ba somme mikiete. Ozo mona mutaza ko ya ko transpirer. Parce qu'il y a Zwakambongo. Nous allons pas nous taire, maman. Tu ne peux pas corrompre tout le monde. Honte à toi. Une femme mariée qui se livre à ce spectacle avec d'autres hommes. Pour nous na bino wana bandeko. Papa na biso Moïse. Azana babor ya maman Madjab. Yaya, ce n'est pas seulement les chroniques, maman. Hein. Dénonçons-nous vivants, enregistrons-nous vivants. Quand le maman Madjabou faisait l'avance, tant que kolinga koueisa, ya momo, et ça là qui est net, moi somo, mais pourquoi tu fais ça? Protège ton mariage. Si ton mari apprenait, abi c'est moi qui fais sa richesse, bandeko. Je vous dis cette guerre sera longue et populaire. Je vous dis que cette guerre sera longue et populaire. Maman Madjabou qui dit à ya momo que c'est moi qui fais la richesse de mon mari. Vous comprenez? Et ça n'a pas si moussoussou. Soka couché na yo, azui étoile na yo, a salimini. A saleli yango bango ba bakisa mambongo. Ce n'est pas pour rien boka ki ya momo kolobaki baso salela ba étoile à bateau. Pourquoi? Même les jeunes talents que vous voyez là. Maman Makayabu. Ba yebi ko mona na misanga bango mabekete, mwana mobali azana étoile bande ko Moïse. Moïse, on pouvait voir que non, il avait l'étoile. Même quand Jésus était né, bah, roi mage, quand c'est roi mage, roi mage, comment? Il pouvait voir que non, moi, on a botami une étoile. Maman Madjabou na mobali na ye. C'est pour cela, bah, sala qui, concours wana, pour nous rassembler, bateau ebele. Vous pouvez confirmer avec moi, bateau belé, oh, batiki makaya bouana. Ce n'est pas parce que baye ko yembate. Par rapport à lipa molio nzamba tia kati na bango, étoile na bango bande ko bouye moins. Étoile na bango bande ko bouye moins. Bino mtu bolanda concours wana, bo banda kotala. Il y a des gens, il y a d'autres sœurs et frères qui chantaient bien, trop bien même, mais bazala qui écarté pourquoi? Bon moni nzamba kela biso boy, même na mabota na biso. Toko pambola marandenge mokote, ba mususu ba kozala likolo, ba mususu ba kozala na si, ba mususu ba kozala vraiment na se. Yango zo mona na concours oyo, ato yembi kitoko ndenge nini. Soki étoile na yo zo boye kaka na se, yaya, ba ko écarté yo. Pourquoi? Parce qu'ils sont derrière des étoiles des gens. Bazali na sima ya nini, ya ngolu ya batu. Nde ba tiembo na bango na je. Yaya Torolobe, nous allons parler, vous ne pouvez pas taire tout le monde. Là, au décevoir, bateau belé. Mounako, tchako, popolaka, bateau, moi j'ai un grand avenir. Yo, comme il a corrompu, bako yo futa yo. Donc il s'est acheté. Hein? On s'attaquait na nani na Hans Luzolo. Pourquoi? Parce que Hans Saza, comédien, a sali comédie. Au fond, on les caméras. Mais c'est déplorable. Vous voulez taire tout le monde, vous voulez faire taire tout le monde parce que vous êtes des qui? Bolingo kanisa batonyo so minoko. Ansa sala na comédie na ekuna au fond les caméras. Nandeni. Donc au monique ba maman makayabu couple makayabu bazui ba tout monde ba kanisi bango baza fort. Ya ya.
C'est la vérité qui est fort. Beaucoup de choses, à côté de biso, c'est lui qui est plus fort. Il y a l'okuta, ça vous dérange et pour cela, vous signalez nos vidéos. Si vous n'étiez pas dérangé, vous allez derrière, il y a ma vidéo, on a bisoté. Vous allez derrière, ma vidéo, on a bisoté. Vous allez faire taire, on compatit avec les frères Mike. Mais il ne s'agit pas des frères Mike parce que Makayab Gospel a livré frère Mike. Il a livré frère Mike. A livré hier. Ce n'était pas le moment. Et là, non, notre frère a démissionné, c'est tout. Mais bon, moi, makambo bakoma ki na sima. Na zuwa na kati. Mama Makayabu, ba beta na nzoto na ndekwa mobile. Ba audio ezali. Yaya, soki pasteur Moïse, allez kaka jeudi wana. Hey, vous savez, tina présidence, et benga ki pona ko supplier. Pour le battre que oh Moïse pas cela qui m'a bébande konangai. Soko monindo qu'il faut belela. A sala qui démarche wana obana na nzambe ba salaka. Même na ba pasteur o ba ko fandisa bango bango nyoso corrompu acheté par le couple Makayab. Bazana ba cible o ba lingi ba koisa. Moïse alobi nazana ngana batute. Mais nazaka na peuple na nzambe. Nazaka na peuple na nzambe ngana ko yebisa bango ba comprendre makambo eza koleka. Moïse Mbi et Mike, ce sont deux frères. Bauta musika balatana na bilamba. Mutoa yeko kabola bango, couple Madjab. Divisé pour mieux régner. Pour basala misala na bango solo ka il faut nini? Il faut basala nde bazo kanso bazo salawan. Yaya, fongola misu. To fongola misu. Moïse a lobate ndenge nini? Bino boza na compétition munene. Il y a plus de 100 jeunes qui chantent. Pour na nini kaka, musicien ya Moïse ne era qui de contacter pour ayembe la maman Madjabou joyeux anniversaire. Pour ba yebi ki tango ba koyemba, ayemba a partager ki ba vidéo ana juste pour toucher l'ego de Moïse Mbi. Moïse Mbi est pas yeko fandi ça, chante na ah, ya yo komi kuna. Chantre lobi yaya, nana yeba ki nanga mama wanate. J'étais contacté par Era. Era wat, oh Era, oh ya monoko poa ye. L'impoli là des réseaux sociaux, oui. C'est lui qui croit être le président, prochain président de la RDC. Ye wana. Ah bon? Ngana yeba kite. Bande kondenge zala kaka awa. Je peux être contacté qui était la championne, camarade nangai, anniversaire nezale 4 février. Salela ye moi dédicace moko. Na yebi nanga mutute. Na yebi mutute na osala ni na kosala. Nde musicien ya Moïse alobi papa, moi je suis pour rien. Ba simbinga ka touche pour ba yebi ke yona bango bozana ba conflit. Ya c'est pas Mike et Moïse qui ont des conflits. Non, Moïse a des conflits avec les couples Madjabou. Les couples Madjabou. Ba condition ba pesa ki atalia sepela ki nangoti. Moïse n'a pas de problème avec son frère. Il a des problèmes avec les couples. Et les couples ont des problèmes avec Moïse. Bandeko. Ndewana, ba partage la vidéo. Oh ya mouano wa yembela ka maman Makayab joyeux anniversaire. Vous n'avez pas l'idée. Bon, mitya na place à Moïse. Bino bozo sa la concours ya musique. Il y a plein de chantres. Ba manasé, ba yemba rakout kito okoleka mwana mobali. Pourquoi seulement aller contacter? Pourquoi seulement aller contacter le musicien de Moïse Mbi? Likolo nango, ma ex ya Moïse Mbi, pasteur Nabiso Marcelo, je vous dis, il y a des audios. Il y a des audios. On est contacté aussi. Oyamba téléphone ou allo. Bazo yo kisayo, bazo juste la pied levé, le temps que nous relukande ni pour enregistrer, pan akati. Na bengo yoka audio oyo pourquoi parce que na mono ça l'émission ozali au milieu du village bino ba chroniqueur boza au milieu du village bozo no ba vérité boyoka qu'est-ce qui se passe po bozala quand même na belema ya yo yoki pena mongongo ya pasteur na biso Zaché boyoki mongongo ya pasteur Zaché azako loba na ex ya Moïse Mbi ndenge nini ba montrer kabal moko pona kokwisa ye bande kwata bino moko. Même moi, même Jésus lui-même, quand il savait qu'on devait lui vendre, il a parlé de ça entre ses disciples. Moïse a dit ça dans son église.
Malheureusement, et comme il y a na katako, mais ce n'est que la vérité. Il nous disait que la vérité. Tant aux hommes, les musiciens n'ont pas contacté. Baza contacté partout. Ah, Daddy, un tel a benga kingai. Yé moro le roi la mwana matete. Je vous avais dit, mwana matete. Mwana oni. Britannique ya totie. Ria ya. Oekoye ya. Trop bon ça si mam ko to occasion. Si peut to occasion te. Ekoufe di nangote. Moïse a benga pasteur. Zaché. Il a enregistré. Tant que baza ko enregistré pasteur Marcelo, il avoue que non, je ne suis pas seul dans tout ça là, boy. Parce que Moïse pas il que t'es enregistré yo. Bien peut côté na komi ko banga, comme on est à la sali parce que ceux qui ba audio on est bimi boya, c'est du bombe. Ma bezali, ce n'est pas entre Moïse et Mike, non. Couple oyo makayab. Batie mbongo na je pona ko ya ko bundisa église nzambe. Yango tozo telemelango. Yango tozo telemelango. Basombi batu. Noko des enfants. Basombi batu, bazo somba conscience ya batu pour parler. Tout landalisu makambo era sali era. Lui qui croit être le président, le prochain président de la République. Mais tu n'as pas de morale. Si tu peux être acheté, tu n'as pas de morale. Cela veut dire l'aime soupe simo pesaka. Pourquoi ne saka li kamba vaseline? Kune saka li kambu ya vaseline. Bon yoka ki ye moko era koloba kete tango na lie na moni zawadi donc bango nyoso tu. Bango nyoso tu. Muto yo alingi pe kweisa Mike yaya. Couple majabu mama majabu. Asali yango na zuwa. Ya bolingo na ye parce que ye kuna babeta na nzoto. Asali yango ya zuwa ya bolingo ne bande ko aimer partager la vidéo. Et vous pouvez pas corrompre tout le monde hein. Vous êtes là pour signaler des vidéos. Vous êtes mal à l'aise, vous à la l'aise. Vous à la l'aise. C'est vrai, to beteli compétition makaya bu maboko parce que bana na biso ba jeune na biso baza ko évoluer tout mais toza ko teleme na misala o e batami na sima. Depuis bino boye, corps de Christ ningani. Depuis bino boye, bandeko dans le Seigneur ba komi ko bunda. Depuis bino boye ba komi ko futa bambon. Botala nina penyel. C'est pas Mike. C'est le couple Madiab qui a sponsorisé. Tout était préparé. Bibi Kapinga. Ba benga ba Vincent Chiluzi déjà boya ezo yinda. Yaya, mokilo ya mabe. Tindo bomoni penye no ba betaille 12 pona ko humilier ye. Mbongo nini ngo lingaka ko humilier batu. Mbongo nini lingaka ko sambwisa batu. Mbongo nini? Tindo monyo na basoda na makambo nyonso yaya mbongo eleka wana. Pona ko sala ni ko humilier. Aza ko humilier tanke mama ya bana, ya ex, ya chéri nanga oto bimaka na ye. Zuwa pe na kati. Era. Muno konyusu ochaka wana boyaya soko zo loba mama duswa zo lezo fungwama ezo kangama nzoka. On t'a corrompu facilement comme ça. Tout le monde qui te suivait, on croyait que non, toi et ya moment vous tapez les cartes, mais à cause de l'argent. À cause de l'argent. Si tu peux être corrompu chez le couple Madiabo, même les Rwandais peuvent te corrompre aussi pour vendre une partie de la RDC. Notre futur président. Toi qui n'es pas comme tout le monde, mais on peut te corrompre. À combien? Na combien? Bande konangai. Ya mabezali. Yango bomoni ya Moïse abeleli. Nde bomoni ba intervention bandeko. Tina présidence. Non, Moïse, il faut tika parce que yaya mabezali. Moïse, il faut tika. Ko lobate, ko sala boite. Ngana zo kufa na lobate. Ba telemisi nga minduki. Baza ko luka boye tout et tout. Ngana zo kufa na lobate. Yaya ba audio ezali. Pasteur pétage azana bo audio wana yango bo moni ya lui mutako simba mbiye pa yoki mabeza. On n'est pas là. Ezala Mike, Ezala Mbiye, Ezala Pasteur Marcelo, ce sont nos frères. Mais ce n'est pas eux. Tozota la soubassement, c'est le couple Madjab. Pour détruire les gens, pour détruire les toiles.
ya Congo na biso ndeko na biso Mike, c'est vrai azana kindumba na ye, oui, mais regardez la vidéo, revérifiez la vidéo, vous allez comprendre makambo mamu international sala ki vidéo ya lobi kete eza na mwasi moko boye azana mbongo ebele babimaka na Mike yende mutazali na sima makambo. Hey, po ya Tyson pe soki sa salisa yo mbala misato alinga ko bandela te. Ye pe sika basi bazali miso betaka ka boy. Ye mama majaba komaki na bazuwa moko boy. Mama majaba komaki na bazuwa. Bande ko Moïse wana boza komona. Azana banini. Yende mutu asala nini apesa Tyson epa ya mama majaba. Tangu mama majaba komaki ko cha Tyson litoi. Tyson azonga ki epa Moïse. Pona ko me mwana mai. Likambango ya ndeni. Likambango eza ndenge yango bokaki ya momo alobi que je regrette même avoir présenté d'autres personnes na couple wana. D'autres personnes là, ils faisaient allusion na ndeko na biso Tyson. Na ndeko na biso Vaseline. Pourquoi? Ndenge za wana ndeko na biso mobali. Même si a gagné 300 000, 350, 500 000 $. Mais makambo a mikoti si nango na kati par rapport ya musala oya bengama nango ya. C'est grave. C'est grave, vous n'avez pas l'idée. Et ça n'a pas ça, Bena. Et ça n'a pas ça, ils ont couché avec les chiens. Moi, j'ai la vidéo. Natangi bato ba monyango. 1, 2, 3. Il y a au moins 4 personnes que j'ai partagé la vidéo avec. Ah oui. Il y a to sala musala. Vous voyez quand même quel esprit qui nous anime. Moi, je suis à côté de la vérité. Je suis à côté de la vérité. Bah comme ko salisa bango ba pratique mususu bande konanga, tu as couché avec une femme, maman na zui mongo. Atie na G. Tango ba ko tinde lo vidéo na yo, ya yo ko sala paniquer et loko nyoso ko senga ba o ba ko senga o sala ko sala ngo, même s'il s'agit ko coucher na mboa, o ko sala yango. Ya to telemela couple oyo, to beti maboko na mbongo na bango ya mabe. Il y a des orphelins. Batoazo souffrir na Kivu, na Goma kuna. Bino mbongo na bino zaka ko corrompre ba futur président de la RDC. Era, je suis pas de ton niveau. Il parle de quel niveau? Niveau ya corruption. Encore bata est na poison, kolanda gentillesse wana te. Bata est na poison. Biso bata est na poison. Jeté. Jeté. Bande ko c'est plus que même du pétrin. Era. Bakombo na bine ko tangama. Bakombo na bine ko tangama. Belinda B, c'est que la vérité. Si ce n'était pas ça, nos vidéos n'allaient pas être signalées. Ndebo moni la championne. Yaya zangambon zana bat. Je vous dis, tozalaka contacter. Tango likambo ya Gisèle. Na notre président de la République, Salima Kiana, Gisèle a matin avion. Si je vous dis, mais ce qui m'avait appelé pour nous maman, total rabino, on s'en a côté à vérité. Et puis, bateau batala rabino, to yebarake, oh, on a zo penché koto, oh, a zo penché konto. Et kamboza boye, pour na kola kisakete, mboka. Il faut ça na ordre, maman ya bana ya mukunzi, na yena bana ya mukunzi, ba mati, sikoyo, na sale mission wana, batu baloba halonga kuna, la championna, ye mutaza kokonza, ye mutu deuxième dame, ye mutu boye boye, mon bali alinga kaye, balobi maman, lobi na tango kozwa photo, lobi na tango Gisèle azo kita, pendant que nous avons bagage na yena bana ya ba tindilanga photo, pian, na sale mission, wa awa, na chaîne nanga. Donc pendant qu'on on est contacté. On est contacté pour nous rétablir vérité. Pasteur Nabiso Marcelo, il a avoué que le couple Makayabu bazana mbongo ya mabe. Mokoyoka na audio, Pasteur Moïse aza ko attaquer, il a appelé le pasteur pour na koyebise na yope na salio nini. Oh mais j'étais pas la seule qui parlait, tu n'étais pas la seule qui parlait, mais franchement ti likolo ya mbongo bandeko quand on dit mbongo ya mukiete soki ba tilo 500 000 $ boy pan bango nyoso balingi église na bango monana église na bango na limité za la wow ba comme ko za ba mbongo pona ko se détruire entre le frère dans le Seigneur to ko telemela nan to ko telemela bato ba yena mbongo mabe to ko telemela bato ba yena misala ya mabe
balingo masquer vérité pona ko humilier sœur Déborah bango moko basali de sorte bafuti mbongo mwana mwasi wana kwesa mobali ya sœur Déborah donc baza na système ya tindika chakal bafuti mbongo bakwesa mobali na yo ale bango ba yesu ko futa mbongo po ba terre bato comme ça toi tu vas croire que balingi ngai baso sala propagande ale mama na biso Micheline kuna akotele mapate yipona koloba les sirènes des eaux non mais arrêtez bozozwa batu banani vaut mieux venir prêcher que mon frère Téléma koya koko c'est la sirène des eaux te soki yaza sirène des eaux yaza siro de nan de terrasse non muta pangusa wuche ko ba pangusa zo tambola lokola nini o démarche ya banyamulenge tango bayoka ke no to lingi to ya ko benga na bango nde batambola mbango mba po bazonga kuna na Rwanda. Pourquoi toujours masquer la vérité? Boza wana kaka masquer la vérité bandeko soko koti kielanga j'aime. On est combattu. Nos vidéos est tout le temps signalées. Pourquoi? Balingi vérité. Te bo bangani matière c'est kotaki. Ma mondial magique bébé. Ya tia mungu tia pilipili tolika. Et c'est de Panama. Tia pilipili mungu. Anzelika madame tia pilipili mungu. Hachem. Mungu pilipili. Pef bonnet ya tozaka kota vérité. Na ba preuve à l'appui. Ah oui, tozali côté à vérité na ba preuve à l'appui. Likoro nango bato nyonso basomba maati. Bino bozo kende ko toucher ba musicien moninga lobate, bo komiti ko contacter mam ex na ye. Ayaka ko sala nini ko bebisa. Ya ba audio bo yo kapenda couple majabu, moi si azoyebisa ke ozana mbongo. Non, tu as ozana nzambe voilà. Tu as la grâce ozana nzambe biso to ana mbongo. Tu as la grâce ozana nzambe mais biso to ozana mbongo. Atabino moko. To lobate. Hey. Les hommes et les femmes corrompus ngai. Na fanda kana gombe ateka molimo. Yaya. Soki si bazui vidéo na yo. Soki balobi sala i okosala i. Coucher na mbwa okolala na mbwa. Po oza wana yaya okomi esclave. Couple madiabu balingi baya kokanga. Basala nzambe ya Congo na biso bakoma ba esclave na bango. Surtout ba esclave pona nini parce que basali pe ya Congo na biso balinga komona jibela te, balinga komona nini te. Balingi komona libele te, balingi komona sima te, bakokoya bango bakoya kate me basielu mukaka, basietaka. Bazo zwaka baso kitoko bazo tia na disposition na bango. Tango kwe yaya hôtel bien filmé makambo nyonso. Ya tango ba otindelo video, monde ya maika pika ekrizi kuna. Ya tango ba tindeli yango alwike oyo liwananga. Liwananga yi ale basankaka basui panique bandu ko fongola ba live. Hey, basui panique. Croyez que quand vous parlez français là, c'est l'intelligence. Non. Le français n'est pas l'intelligence. Tu avais peut-être la chance de s'exprimer en français par rapport aux écoles que tu as fréquentées ou le milieu. Mais c'est pas être intelligent ou intelligente, pas du tout. Parce que les gens qui nous suivent là ne sont pas des cons. Ils savent voir. On aime notre frère. On l'aime énormément. Nous prions, nous implorons Dieu de Dieu lui faire grâce. Mais on est là pour condamner l'acte du couple, Madjaboulou. Ils sont là pour détruire l'œuvre de Dieu. Ils sont en train de corrompre les gens. Fin de compte, l'église de Dieu sera affaiblie. Bakozana ba vidéo ya mitakala ya ba pasteur nyonso tout. Moye ba ba ko tia munoko ezate. Ba ko komati ko diriger yo ba thème. So obi ke nelo délivrance, obi ke non, pas la délivrance. T'es sur la prospérité. Les œuvres de l'ennemi. Nous allons condamner sans pian. Yo zo talanga HM kota na Facebook. Fongo la page. Allez-y vous abonner là-bas. Toko tali c'est la bino manduki na ba réseaux sociaux nyonso. Donc la bino bozana mbongo. Biso tozaka na nzambe. Tozo bunda pona œuvre ya nzambe. Comment vous voulez tenir les gens captifs? Ndenge nini bolingi bo tenir bato captifs. Bandeko. Bomoni zawadi. Nandeko na biso Tyson. Ba banda relation na bango depuis. Zawadi azaki en Australie. Ba conversation eza.
Zawadi atindela Tyson ba vidéo ya tak yepe asala le même. Ba o ba suita ko solo na mobali ya Zawadi peuvent confirmer makambo na oloba. Yaya soko za mwana nzambe to bondela pona corps de Christ. Mais telemena loba na nzambe ay ba ko affaiblir couple oyo ezo ya na ndenga mabe. Balingi ba corrompre bato. Ba corrompre. Ba somba bato, ba sali ya nzambe. Imaginez-vous. Ceux qui ba sali ya nzambe, bazali prise na prise ya diable. Pourquoi? Ba tiela ke moi si moko pembeni au coucher na ye. Balaki sur vidéo, ya yo kongumbama. Même ndeko na biso pasteur Zachi tozoloba. Ce n'est pas pour rien à que contacter moi si a pasteur Moïse. Bino nyoso bolandaka pasteur wana boyebi quand même ki ateaka malamu. Asala kata moi moi sainteté azanango. Mais eloko nyine sali ba kangena mutambu ya majabu bandeko moi si bachaki pembeni na ye. Akwei avec des vidéos nde ba komi ko sakana bango lokola ba pion. Pasteur amunene bongo na église na ye. Akoki ko sana ba collaborateur te oya koki ko tinda bango kete bo contacter ex à Moïse. Non. Lokola bazana ba prise na ye, il faut ka ye moko nda sala yango. Botala nde balingi ba suyer église nzambe. Et toi là tu es blé, tu comprends rien. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Yo someka, je suis Mike. Non, dis je suis Christ. Mike azana ekaka jo bazako jouer. Azana ka mutambo ba sakane li. Dis je suis Christ. Bandeko, il y a des choses qui se passent. Soki kakozala ki atana moi 25% idée. Tu allais changer ta façon de voir les choses. Tu allais prier pour que Dieu fasse grâce. Atemisa, bato oyo, couple oyo, ekangi en otage. En otage. Bazana ba pion partout. Ba pion. Oh, mais quand on a l'aime sur émission, bon, on a contacté au Tchanase. Oh, na Tchanase pona nini? Pourquoi na ko Tchanase? Ton moni mobali ya nani ya Deborah Akwei. Na Tchanase pona nini? Ya, nzoka. Bakaboli mbongo. Bo contacter. Bino to sala ba émission. Et les kale. Non, ya. Même avec des vies. Donc ça, le message va être passé. Muto ayoki akopanja sango. Opa yoki akopanja. Malembe. Nzamba o confondre bino. Malembe, nzamba o confondre bino. Et resopio makasi. O sopani penza. Donc o zalaka na yo Colombo. Colombo de la presse. Donc yo ndongo zalaka wana o travaillaka na CCCCC. Bon, msala na bango kaka contacter. Balobi na pasteur Moïse, pasteur Marcelo, contacter l'ex de Intel. Era, le futur président de la RDC, contacter les chantres de Moïse. Donc bango msala na bango kaka les travail sale quoi. Contacter. Yaya to lobako, to loba penza pian, to koloba. Tala eranda bimi na poasa. Abimi na poasa. Akende kokuta no nakutana kina na zawa kuna. Bokutana kina zawa kuna e. Toko itende kona bisa linga basi. Mais ezaki coup monté. Oui. Bobengisi muta ya kosala. Batu bano kansaka kete makayabu ezali Mike. Mais bino mo bokomo koma jaloux na mutoyo apesi bino projet bandeko. Tu peux avoir l'argent, mais pour ça, il faut travailler avec des hommes et des femmes intelligents. Il faut travailler avec des hommes et des femmes intelligents. Total, asiko Mike le rôle à Keiwana, bato botiki wana, ba rosni banane et tout, total à paix. Total. Beaucoup ça na mbongo. Mais faut ça la paix likamwe simbati. Wana mbongo, biso to yebaki yote malgré mbongo na on te connaît pas. Tozolo baka na zawadi. Eza na zawadi mususu. Mama majabu.
ya kushakana mibali toyoka nde bakangi futur président ya RDC na kumonte soit yo mosala video live yebisa bango ke yo nde mtosenga nga video potindela me wana. Maman Madiab, lorsqu'elle fêtait son anniversaire, Era va contacter Teddy Dizou, le garçon qui a chanté Lelo Lelo. C'est le numéro de Era. Era Ramsès. Era. Mariam Kiboko, la maman de tous. Joyeux anniversaire. Voilà. Teddy, ne sachant pas qu'il s'agissait de Maman Madiab. Moi, je ne la connais même pas. Moi, je ne ça. Teddy, c'est un artiste de Mbi. Alors, comme il y a un conflit entre Madiab et Mbi, pourquoi vous allez demander la vidéo d'un artiste Oyoboyo Kanakate? Dans ce era, comme elle a niveau pour bloquer le téléphone, il y a Zawad, c'est qu'à ça la Kana Madiab. Ce qui est à ça la Kana Madiab, et au hasard au courant, il y a un conflit. Oh, Moïse Mbi na Madiab. Mais pourquoi Era va demander la vidéo de l'artiste de Moïse Mbi? Elle a besoin de soit Teddy. Maintenant, va réfléchir. À côté de Madiab. Voilà, à côté de Madiab. Era, imposteur, on a vu surtout utilisé. Imposteur. Mais c'est un imposteur, j'affirme ça. J'affirme, c'est un imposteur. Pourquoi je traite Era d'un imposteur? Je l'ai dit à la caméra. Allez. Soit à moi, moi, que poursuivre. Les mots là, c'est que c'est un imposteur. Nous tous, tels qu'on est là, tu es dit que Era à travers Madiab. Scandale Bimi, ça nous a permis de comprendre le faux personnes. C'est-à-dire des personnes envoyées, bateau, qui va faux. Pour avoir des informations. Élément de preuve, il y a des choses cachées. Les gens de Madiab ne nous disent pas toute la vérité. Si réellement les couples Madiab ils sont là, Moïse Mbi et Lopamo, alors sur ce, il faut pas le papa somba en wepanani. Il peut passer en combien. Et puis voilà qui s'habille sur l'acte de vente. Parce qu'on a un peu ça yo, preuve, ils ont prouvé que Mbi avait acheté, faut pas on est yango mortal la vidéo. Tu me demandes le preuve, je te présente. Alors le pasteur va commencer à draguer la fille jusqu'à proposer des choses. Sans pour autant savoir que la fille l'enregistre. Et lorsqu'il va finir, la fille va prendre que les audios, la manière dont la manière où c'est les production, c'est attendez les pasteurs. Pasteur Moïse. Oh, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Mais c'est lui, mais je crois pas. Le même monsieur ici, qui est venu ici lors de des obsèques de mon père. Ayam Matanga. Ayam Matanga. Abengaki. Agazé. Pourquoi tu es... Oh non, non, c'est pas seulement moi. Lui aussi avait dit. Donc, le monsieur va révéler encore. Et notre pasteur. Le pasteur. Ah, ça va, pasteur. Quand pasteur Moïse Mbi avait dit que, la chère, que il y a un couple, Oyo, pour utiliser. On a bien puissance, ils ont coopéré. Et la puissance, parce que dans l'audio que nous avons du pasteur Zaché, bien qu'il avait reçu l'argent auprès de cette famille-là, mais lui-même a affirmé ce que Moïse lui a dit tout haut, que ces couples-là, et le pasteur dans l'audio, il a révélé que Batouana science occulte. Il a révélé ça. Audio, je dis, il y a 3 audios. Mike, même pour ça que ça la vidéo, zo couché na mbouande konanga. Libère-toi. Biso ba auto kozala simana yo. Jésus était mort sur la croix pour toi, mon frère. Kokufa na makambo na mtemate. C'est vrai. Mutu moko talingaka mutakala na yebima me kokufa na makambo na motema te basali ya nzambe nyonso oyo couple oyo eza na ba prise na bino batia batinda bato pona kokwesa bino yaya tomonaka mukuna chaka soyi awa tobosana. Libérez-vous, ne vous laissez pas être emprisonné. Non, Dieu est là pour vous. Bozaba salinaye autant de fois bokokwe autant de fois nzamba ko telemisa bino botika te couple oya ko affaiblir corps de Christ avec leur argent ba tiena nzela pona ko kwisa bino pelo kwa bolinga matako boza ko kweya kibi. Mike, ressaisis-toi, libère-toi. Tokotali samanduki pour l'œuvre de Dieu. Parce que mon salana nzambe koyoko za la faiblité.
Mosala na nzambe koyi kozala faiblité. Bande qu'on a pesi bino exemple. Botala pasteur Marcelo. Prise nini bazana ngo envers ye. Oyo batindi ye pendant que papa yondo ko benga ex Moïse. Po yebisa ye boye. Po biso tozana besoin makambo wana. Azana ba collaborateur, azana bana oyo bakoyi ko jouer neti ba era. Ba petit bitinda baza, mais c'était à lui de faire ça. Pourquoi? Il y a une demande de toi. Il suffit pas de dire je suis Moïse, je suis Mike, non. Il faut dire je suis Christ. Totel mais la couple oyo. Oui, on acclame pour Madjabo, mais comprends que derrière ça, il y a une idée. Oyo. Baza na posé à quoi affaiblir le corps de Christ. Et baza déjà qu'on réussir. Na système kaka ya filmano nous vivants. Nanya moni video ya musali na nzamba zo lala na mbwa. Beno moni yango, Jideto moni yango, Flo la fleur moni yango. Nani lisusu Mira moni yango. Parmi ba photo ou te ko bima o musala nzamba zo coucher na moninga ne mobali. C'était pas seulement avec l'homme. Bota l'humiliation. Batieli e pede, mutazala kina mwasi na ye bandeko, à cause de l'argent, batie mutu moko pembeni wane tout, yaya, tango kwei, bazana video na yo kete, ozo coucher mwana mwasi, yaya, coucher na mobile, o coucher na mobile, coucher na mbwa, o coucher na mbwa, sala partout, oko sala partout, bandeko, je déplore avec, je sais pas, passe na motema tanke mwana nzambe, je suis Mike Kalambai, Mike, lève-toi là où tu es. Ato kwei. Ato lali na ba nyama. Ato sali ba partout ba vidéo bimi. Yaya, on sait. Ba vidéo ba zala ki nango nde ba poussa ki yo. To na boite ozala na bula na yo. On connaît bien. Yo oza bula. Je change pas, hein. Tiens, toi tu aimes les femmes. C'est pour cela on t'a yi. C'est pour cela on t'a dit. Oh, couple Nini. Oh, Lobi Moïse. Couple Moko. Oh, baza derrière Makambo yo. Bazo sala Nini. Baza ko baby sa. Mbongo na bangwa mabe. Mbongo na bangwa mabe ko corrompre kaka. Pona okwei basali ya nzambe. Tango mosala nzamba kwei. Video ekomele pana bango. Ya ekomi chantage. Marcelo, c'est toi seulement qui va appeler l'ex de moi. Botala ne, bayeko kiti sabasali anzambe amboka na biso. Toi ne peux pas dire que je suis Mike. Non, il faut dire que je suis Christ. To teleme la bango. Bazo futa ba era, bazo futa ba puchu. To boite bandeko, to boite. C'est triste. Au moins, apenda mboa, pandi ma colonette mbundu. Mboa zo gemir te, mboa ba obete ma kembese. Aotala lokola mutu boy. Yaya, yo siko pasteur. Eso olinga video ne bima. Nyo sotu ba onda koyebiso bando sala yango. Biti na ngweza nini, mukolo na suka. Molimo ne kendi na kufa. Mike, lève-toi ici quand vous allez yaya. Ato lala kina mibali. Au sala qui partout. Nous, tes sœurs et frères dans le Seigneur, on comprend. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre de l'ennemi. C'est vrai. Olinga rabasi. Ozana obula. Mais benga onini. Biloko mususu Mike, qui n'a jamais fait ça. Neti partout. Yomoko, osangana na basi batu bazakota. Au sala yangote. Tu as été poussé par rapport. Ya makambo bazanango. Ya telema. Toko telemisa manduki ba okota miniature toko tia ba chaîne na biso en G juste pour le nom de Dieu toko sala yango toko bunda pona yote me toko bunda pona corps de Christ. Tout le monde ne peut pas être corrompu, tout le monde ne peut pas être acheté. Makamwa sisi za koleka bite zali ba affaiblir bana na nzambe bite zali bandeko bazala na nini méprise na ba ministère ya ba pasteur ya minene na Congo nde bo moni le pasteur Marcelo aketina komikitisa pona ko benga ex pasteur Moïse. Tala couple ndezo sakana basala nzambe. Tala couple o ndezo sakana basala bandeko botila nga ba j'aime s'il vous plaît. Ba voyer na bango bazawana ba sankara na bango ba collègue na biso ba fan na iso na ba chaîne na bango te ba koma ko kendo kotala nani azana live azolo banini. Yaya
La guerre ici sera long et populaire. Yo kanga chef Gradi TV. Matière ezokota. Biso tozaka na sima vérité. Attends que bana nzambe tokotika binote. Bozwa méprise l'église nzambe. Pour banda tiko banda ko diriger. Mateo yoko teyama. So alba teya pour la délivrance bote ya prospérité parce que ozana ba vidéo ya mitakala ba pasteur bazola na ba nyamo bazosala ba partout. Ba pasteur bazola la bango na sima. Ndeko na ngai. C'est plus que du pétrin. Mikolo toza awa. Mikolo toza na Dikina TV. D. S'abonner. Bima s'abonner. Tant ozo kota ya tilanga j'aime na ngai. S'il vous plaît. Parce que toza na guerre. Toza na guerre. Ya bana nzambe na satana. Mais nzamba gagnera kaka toujours. Même si botie bambon on agit. Même si botie bambon on agit. Nanga yebaki ke era travailler là-bas. Qui pouvait croire? Futur président de la République. La vidéo live. Yebisa bango ke yonde mtosenga nga vidéo potine de la mer wana. Maman m'a dit lorsqu'elle fêtait son anniversaire, Era va contacter Teddy Dizou, le garçon qui a chanté Lelo Lelo. C'est le numéro de Era. Era Ramsès. Era. Mariam Kiboko, la maman de tous. Joyeux anniversaire. Voilà. Teddy, ne sachant pas qu'il s'agissait de Maman Madjab. Moi je ne la connais même pas. Moi je m'en ça. Teddy c'est un artiste de Mbi. Alors comme il y a un conflit entre Madjab et Mbi, pourquoi vous allez demander la vidéo d'un artiste Oyoboyo Kanakate? Dans ce era comme elle a niveau bloquer téléphone Yazawa, c'est qu'à ça la Kana Madjab. Ce qui era ça la Kana Madjab, et au hasard au courant il y a un conflit Oya Moïse Mbi na Madjab. Mais pourquoi Era va demander la vidéo de l'artiste de Moïse Mbi? Maintenant, il a besoin de Teddy. Maintenant, va réfléchir. À côté de Madjab. Voilà, à côté de Madjab. Era, imposteur, on a dit doit utiliser. Imposteur. Mais c'est un imposteur, j'affirme ça. J'affirme, c'est un imposteur. Pourquoi je traite Era d'un imposteur? Je l'ai dit à la caméra. Allez. Soit à moi, que poursuivre. Les mots là, c'est que c'est un imposteur. Nous tous, tels qu'on est là, tu vas dire que Era à travers Madjab. Scandale Ebimi, ça nous a permis de comprendre les faux personnes. C'est-à-dire des personnes envoyées, bateau qui va faux. Pour avoir des informations. Élément de preuve, il y a des choses cachées. Les gens de Madjab ne nous disent pas toute la vérité. Si réellement les couples Madjab ils sont bien là, Moïse Mbi et Lobama. Alors sur ce, il faut pas le Baba Somba en Wepanani. Il peut pas Somba en combien. Et puis voilà qui s'habille sur l'acte de vente. Parce qu'on a un peu ça, bah preuve, ils ont prouvé que Mbi avait acheté, ou pas on est, il y a un moment, t'as la vidéo à la je me demande le preuve, je te présente. Alors le pasteur va commencer à draguer la fille jusqu'à proposant des choses. Sans pour autant savoir que la fille l'enregistre. Et lorsqu'il va finir, la fille va prendre que les audios, la manière dont la manière où c'est les pour le chasser, attendez les pasteurs. Pasteur Moïse. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Mais c'est lui, mais je crois pas. Le même monsieur ici, qui est venu ici lors de des obsèques de mon père. Ayam Matanga. Ayam Matanga. Abengaki. Agazé. Pourquoi tu as... Oh non, non, c'est pas seulement moi. Lui aussi avait dit. Donc, le monsieur va révéler encore. Et notre pasteur. Le pasteur. Ah, ça va pasteur. Le grand pasteur Moïse Mbi avait dit que, la chère, que il y a un couple. Oyo, baza ko utiliser. Bambo la bambo mais puissance eza ko opérer. Et la puissance moro ya malamté n'avait pas menti parce que dans l'audio que nous avons du pasteur Zaché, bien qu'il avait reçu l'argent auprès de cette famille là, mais lui-même a affirmé ce que Moïse Mbi a dit tout haut, que ces couples là baza bato bakisi. Et le pasteur dans l'audio il a révélé que science occulte. Il a révélé ça. Audio, je dis, il y a 3 audios. Balobi, soki era tietembe, akendo funda na justice. Tango ba oloba bongo parce que, yaya, bazana ba prise. Yaya, enregistrant nous vivants, mutu na mutu, aoluka aeba na kobatela, position na ye. Et loko nga na lingi o comprendre yo zo landanga
Il ne s'agit pas de Moïse ni de Mike. Il s'agit des corps de Christ. Oyo bazo linga ezala affaibli. Mike si kozali. Yaya. Toboyote. C'est vrai. Tokozala choqué. Tokozala choqué. Parce que vidéo to mona ki wana ezaka ya ngonga mukie. Vidéo ya mobimbeza. Eza na 10 minutes. Tokozala choqué. Mais libère-toi. Li tomba nyinozo a nyoso ya mokili. Au perdre âme non mokola soka. Couple madiabu. Bazo kanga ba pasteur en otage. Par rapport à la conduite de ba pasteur. Yango bozo mona poise koti. Na milliers basali ya nzambe. Batu lokwa ba era boy. Yo kanza kete era zalaka mutu ya nani ya pasteur Moïse. Nzoke si basomba na bangoye. Et pas batoa banguna ya pasteur Moïse. Moto bakoyi ko futa mbongo. Kwa sala likambo mo cela veut dire il peut être corrompu. Tina niveau pe akokende kotiela mutu poison. Yango Moïse aye ko belela. Yango Moïse aye ko belela. Je vous dis vrai. Ba audio eza oya pasteur Marcelo aza kotinda. Audio ezali oya pasteur Moïse abengaki pasteur Marcelo. Ba audio pezalo oyo ke sika pasteur Marcelo aza ko affirmer misala ya mabe ya couple oyo. Ngai na yoto mituna. Eloko nini posaki pasteur Marcelo azwa téléphone na azwa courage ya ko benga ex. Azwa risque wana parce que église na ndenge sa wana ana ba collaborateur azana ba sankarane azapena ba petit mitindo ya kokai kotinda. Mais c'était une obligation et il a dit ça à son frère. Ayebisi yango Moïse azanango na ba audio. Donc pendant le ba couple oyo et yena onka pona ko affaiblir église en Nzambe. Bazana ba makambo ya ba pasteur o ba pasteur bazokoka lisuko boya te eloko nyoso bango bakoyebisa bango moni Marcelo yo okolongola makolo na yo okoya ko assister na makayabu okofanda wane bandeli kino suka moya boye ezate bandeko so bana video nozo coucher na mboa okolinge bimate po soke bimi église ko kweya. Église ekoki kokweya. Ne viens pas dire que je suis Mike. Ne viens pas dire que je suis Marcelo. Ne viens pas dire que je suis pasteur Pétache. Non. Dis que je suis Christ. Et tu comprends ce qui se passe. Nzamba yeba na kokwisa kitenja mi ya mundu ezabiso na miso. To yeba na comprendre qu'est-ce qui c'est réellement. Qu'est-ce qui c'est réellement? Bino bo pesi mutu mbongo asali projet et simbile le komi makayabu. Bino kaka ndebo komi sou jaloux? Non. Non. Je souhaite de tout mon cœur. Lokola Tyson azali sou na makayabu te. Makayabu ezala na ampleur o ezala ki na ngote. Po boye bana ko comprendre que nzambe nenga kilaka batu na mokili asalaka ngolu na oya lingi. Je souhaite de tout mon cœur. Bande ko linga ndenge ni ba se débarrasser na ndeko mobali o parce que ba komé ko mona netikete yenda zo mona na koleka batu. Soki bo moni Tyson bo moni majabu. Batu mingi ba yebaki na bango te ke couple wana nde bango bakolo majabu. Batu bando kanisa kete majabu eza ya Tyson, eza ya Mike. C'est là qui a suscité la jalousie. Ndenge ntoko yiko sala poto sala nini. Batia bambo na bango anje. Batia bambo na bango anje. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Tokozala pembeni ya vérité. Tokozala pembeni ya vérité. La fille des chances. Video lobelo ke lobezate vérité zala ya to ebi pete yondongo zawana. Ponde toza to sangani. Na bata sona bata lokuta. To yebite. Ba misu bazawana ka pona ochaka ba commentaire pona ko yeba na ko perdre bana nzambe to yebite. Yo o video ezale zalate yondoko yeba. Mais biso ba o toza na kati. Ya boîte, on comprend qu'est-ce qui se passe. Yondoko yeba. Yondoko yeba. Même à ta vidéo exacte. Mais je vous dis juste, Moutoloka passer Marcelo. A komati na niveau. Ya okendoko Luka. Likango ou ex ya Moïse.
Azena batakotinda te. Non, Azena batakotinda. Mais il a été obligé, il a été donc exigé de le faire ça lui-même. De le faire ça lui-même. Biso bi ba passer na biso lokoso. Bino nyoso to bolingi bozana limete. Bino nyoso bolingi botonga église ezala lokola soki nini. Tandis que bana na Goma jusqu'aujourd'hui ba misusu bandako ezate. Tandis que y a des chègues dans la vie de Kinshasa, mais vous voulez juste embellir vos églises. Juste pour na ki matuvi. Ba mona kete bino nyoso bozaka na limete. Soko zalaka na kingasani wana obi kete nano saleli nzambe te. Soko salela nzambe na ipeno lobi te nano saleli nzambe te. Po bandima parmi les grands pasteurs de Kinshasa, il faut zana limete. Yango mokomo la na bamboa. Bakomi ko lakisa bino na baninga na bino mibali. Bakomi ko forcer bino bo sala banini. Ba partout. Pourquoi? Po bazala na prise. Pour vous affaiblir. Vous aurez plus de mots à dire. C'est triste, bandeko. Toko bunda pour la corps de Christ. Oui, mutuno ça ça la partie à corps de Christ toko bunda. Attaque ndaki na mabe zonga. Moi je suis pas Moïse et je suis pas Mike, mais je suis corps de Christ. On va se battre parce que ma bezo kota nanzela bambongo. Ma bezo kota. Rate, lokola mama Chabani bayoka kao mingi, mobali anani bakwei, allez, toke boy. Non, sirène des eaux. C'est quoi ça? Vous voulez faire croire à nos hommes que les sirènes des eaux est plus fort que l'esprit qui est en lui. Et pourtant la Bible nous dit que l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est dans ce monde. Pourquoi Joseph a pu fuir l'impudicité, mais nos frères n'arrivent pas à cause de Bamateya où ils allaient corrompus. Chabani leka loba kete, moi si wana za sirène, babimisa ke na mai pona koya kokwe. Non, non, non. En tant que pasteur, azape na capacité ya koboya. C'est marqué dans la Bible. Joseph, moi c'est Potiphar, ayaki kolukaye. Mais Joseph a pakata kimbangwa tiki tina tinika bimina lingwanda. Mais yabiso akolongola coupe alongoli nini sokoli kuta lukitina vaseline soya tie. Après vous allez venir nous dire quoi? Naba mateya o ezali nini. Sylvie, yo lo bana moto atik en tout cas bino bato mususu. C'est comme la dia mais ça mabe. Toi Sylvie Mato. Toi Sylvie Mato, benga troisième personne, tu sais combien de personnes Pasteur Moïse avait contacté? Tu sais combien de personnes Pasteur Moïse a contacté pour na makambo? Tu viens dans ma chaîne et tu me dis de kotika nangana ona lukimoto. Nangai na yona na liku. Tu prends aussi le temps d'écrire comme c'est belé à linga lo komi boy. Aussi pétant na yo. Bino ba oyo. Tu vas ndokotala bino ka bona. Fiché yo. Soko sakani ba o kota miniature ozwa. Émission mobimba uniquement ka pona yo. Parce que vous voulez jouer avec les gens. Vous donnez des listes de commentaires n'importe comment parce que tu es derrière ton ordinateur. Na ko kota penda na Facebook na yo, na bimisi ba photo na saleli yo émission. Fais gaffe, hein? On ne se connaît pas. Si ça te dérange, je te demande pas de rester là. Tu peux quitter et revenir un autre jour. Tu peux quitter et revenir un autre jour. Yo ko linga penda mutu mususa so montelo kabali ex na yo asala bo yo kiango na audio, allez tu vas aller chercher la troisième personne. Hein? Non. Non. C'est plus que du pétrin bande konangai. Yango wana tokoya ko belela. Mike atobi mina banani. Attaque yo boy toko mona vidéo toko limbisa yo. Diable azana posa tia ba dégoût na mitema bana nzambe tango yo ki passer Marcelo kuna atin oyo ki nani qui est derrière ça couple diaboulou avec leur argent au moni kuna vidéo
Pasteur na yo, chantre yo lingaka, azo pasolo moninga mwasi na sima kuna, oyo ki dégoût. Ah, mais na bango ezaka ka vidéo, ko filmer batu, ko filmer. Bomoni interprète oyo, so ki interprète ya Philadelphie, azo coucher na moninga ne mobali. Regardez comme ils veulent salir. Regardez comme ils veulent salir l'église de Dieu. Allez, toi, tu viens que non, boy. Non, moi, je suis ni Mike, ni Moïse, ni pasteur Marcelo. Je suis corps de Christ. Bolingi mbongo bino ba passer na biso lo koso ya mbongo. Tribulation eye na Congo na Kinshasa, muta ye na tribulation, couple majabu, ya kanga data lelo, bango nde ba ye na tribulation oyo. Po ba affaiblir bolingo ya bana na Nzambe, ba affaiblir biso bolingo na Nzambe na mitema. Par rapport ya ba makambo tozo mona. Bolandi bolamuki bomoni pasteur kuna bazo zoye na sima. Muta telemaka na shera asala ka interprétation, bazo zoye na sima. Bokolala bolamuki bomoni osala Nzambe zo coucher na mbwa. Ils sont là. Tango azo sala ngo malgré ye ndaza ko sala ngo pourquoi abimaki na mwana mwasi moko ba filmaki ye bakomi ko poser ya sala makambo soko boyi to ko balancer soko boli donc intimidation soko boyi to ko ya ba misu ba kolala na ba pigeon na mabata juste pour affaiblir ta foi, affaiblir ma foi. Non, je suis corps de Christ, je vais me battre pour l'église de Dieu. Je suis corps de Christ. Donc, makambo msuze nge comme normal. Bakangi mobala Déborah. Bakangi mobala Déborah. Lobi nango bomoni maman na biso Micheline. Ya telemi pe lobi que non. Les sirènes des eaux. Oh, maman. Pourquoi ne pas prêcher la sainteté? Pourquoi ne pas faire montrer à Cédric, tu es humain. Comme Joseph. Joseph aussi était humain. Mais il s'est ressaisi. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi. Donc, ils veulent faciliter les gens de tomber facilement pour dire que non, c'est parce qu'on m'avait envoyé les sirènes des eaux. Botalande balingi baya ko bebi sako, église Nzambe. Mabe koma malamu, ya keba yebela. Correction zo lekana. Ya même ina mateya. Muto bana vidéo na mutakala. Ya bako tei, bako exiger yo même. Bako exiger yo même. Ndengo ko diriger église na yo. Ndengo ko diriger église na yo. Puisqu'il y a ma belle, toi tu as cette grâce-là. Toi tu as cette grâce-là, ma chérie, mais tout le monde n'a pas cette grâce-là. Tout le monde bazo mema makana loyenge. Toboite, makayabu, oui, bravo. Tobeti liangu maboko. Tobeti maboko. Mais bambongo baza ko tia na jeya ya ba fazer ba na Kinshasa. Ba fazer baza na Kinshasa. Avec 20 000 $, yaya. Bako zwe sika kuna. Bako tonge sika bako yoko bomba même sans bana. Na mbongo bana ngo. Mais mbongo bana ngo. Eza au service du diable. Eza au service du diable. Kongo eza nga makambo te naza ya Nzambe. Oui, Mamorosa, dis que Mamorosa, je suis tout à fait d'accord avec toi. Na ya wana oloba te ke oh, Tyson naza musantu te. Lui c'est un boula. Siko bazue na ki prise ya ki boula. Vous comprendre? Ya ki boula. Asala ki boula ne na cache. Mais sikoyo ba matiseli niveau, ba acte makambo na sala kaisa na ba vidéo. Nde ba kangi otage. Asala makambo ya lingite. Ba komi ko tinda ye ko sala mabe atata waza na posa ya mabete. Oye ko sala de sorte que ndeko na biso moyen azo apenda salut ezate so iliweye. Vous comprendre? Il s'agit de ça.
Nana yebisio pesa nga verset o nzamba lobi ko yana ba live nzamba ko sepela te. Bible na biso lelo ezali yango yo ba live. Ndoko to lobi bo lelo funa sala 4 live. Nana yebisio. Qui t'a dit que non ko yana ba live bo nde nzamba ko sepela te non? Nani lelo to benga ngo live à l'époque ezalaki Bible. À l'époque ezalaki na ba synagogue. Oui, là où les gens allaient attendre. Jésus avait parlé de sa trahison que l'un de nous va me trahir. C'était où? Lorsque Bolingi Moïse a kende ko luka troisième personne. Yesu taga yaki ko annoncer ba disciple na ye que moko na bino ko teka ngai. Ezalaki na kata batute. Amen non. Non. Nzamba zo sepela makasi. Azo sepela makasi la fille des champs si tu savais au moins comment Dieu est content, dit ma fille, vas-y. Parle. Ne parlez pas pour Moïse ou Maï, non, parlez pour mon église. Je te mords à la croix à cause de mon église. Et toi, tu veux me dire quoi, la fille des chances? Ya tika, ya awa sambolonga. Awa sambolonga. Koya na ote ki onzamba o sepelate. Na yebiso onzamba o sepelate. Nanya yebiso onzamba zo sepelate. Qui? Nana yebisio. Nzambe kuta zo bitala biango ya ngai bana baza wapi. Ese, bozo mona makambo. Mama mondial, bozo mona. PF bonheur, bozo mona oto bozo mona. Te Angelica, bozo mona te. Bozo mona bato ba ote mazo bunda sambongo. Mais sika ba pesi ba mbongo. Et sika ba fouti, et sika ba corrompre. Qui t'a dit ça? Non la yebisio. Nzamba o sepela makasi, makias. Yasmine, yo pe lisusu na ba retour d'affection. Ah! Msusu pe yo. Retour d'affection ni. Nzamba sunga peuple congolais. Oui, réseaux sociaux ezali à diable, on n'en disconvient pas, mais même Nzamba aza ko utiliser ko ennemi na yo pona lipamboli na yo. Oui, diable asala ki réseaux sociaux, mais biso ba na Nzambe to koma ko utiliser réseaux sociaux pona lipamboli ya corps de Christ. Tozwaka mate ya kaka na réseaux sociaux. Tango bato musu bazosala kindumba na réseaux sociaux, azolakisa mutakala bazosala amour na réseaux sociaux, bato musu bazopamba na nzela réseaux sociaux. Mingi bayekoli makambo bayebaki te na nzela réseaux sociaux. Na yekola kolona café na nzela réseaux sociaux. Na yekola kolona aïe matungulu na nzela réseaux sociaux. Ah oui, la Bible nous dit, Dieu peut utiliser même ton ennemi pour te bénir. Dites amen. Serdikina. Nikolo, nzamba osepelu makasi. Na yebi. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Ne te laisse pas amener kakapo. Oyoki kaka moi. Pour na ba solo wana. Ozo mono bike oh Seigneur. Yaya to boite. Toza pe na besoin. Toza pe na besoin. Basale la biso. Moi ba bengo nini. Basale. Obana na biso. Ba shake. Ba koyoko yekola kotonga ne fiske couture. Ba koyoko yekola kosala ne fiske menuiserie. Ba koyoko yekola ne fiske mécanique. Po bazana mbongo. Mais mbongo wango, bazokende kochango kaka na betwala batu. Encore partout. Batelemi, ba memi bino, bakela bino bisika moko boye, boza faible. Soki batelemi si bino sala likambo moko boye, obangi. Ondimi. C'est pas ça. Il y a beaucoup des enfants chez là-bas, couple Madjabou, faites quelque chose. Bambongo bozo kabola. Machine ya coudre. Machine au mumbana bakoyeko yekola. Ça coûte même pas $100. Ya électricité, oya makolo ya daka. Na mbongo boza nango, boko sumbata 30. Boloué sika moko boye. Uniquement pour ba jeune baya ko apprendre. Ne fils que métier. Te. Bino luka boza ki machivi, il faut botia mbongo na bino et sika moko boye. Kati kaen kamata bizu. Non. Balinkolo ba vérité te. Ya maiki, yaka. Ata bazana video nozo coucher na mbwa ya. Oza mashama meno na biso. To yebi ona kibula na yo. Mais to yeba kiteke uchaka vaseline. Yaka.
senga pardon pa nzambo ya lokota yo asala na yo yo saliwana obungi nzela d'accord à moins pendant que amener ça la perdu mais reviens à lui yaka koloba ato koloba na nini te kenda te pas passer pétage a la porte parole na yo osimba mbongo kaya makaya bute nzamba sala ngolu alokota yo oza mwana famille zanga kombo obunjo ko mesiko komi wana yaya muta etimide yo te ata photo na yo video ezali zo kushena baninga no mobali yaya to ya koloba vérité oyo boyoka ki pasteur Moïse koloba je regrette d'avoir au pesa contact ko yebisa bato ba yeba kinga na sima ya couple wana parce que ma bezali Mike même s'il y a la vidéo là on voit qu'on te prend par derrière moi je vais te pardonner je sais que tu es côté à Bassi c'est ta faiblesse nous tous nous sommes des humains mais reviens yaya bazwa otagité par rapport à la vidéo na yo non on va comprendre ce qui est important c'est ton âme ce qui est important c'est ton âme. Bambo na bino kako chango kaka pona ko détruire peuple ya Nzambe pona ko affaiblir église ya Nzambe bino bolinka zizani bolinko panza oh d'avance yoka bato bazo futa bango ye Moïse azoloba ke mbongo na bango esa ya mabe bongo lopango basombela ki et pourtant c'était du mensonge allez yo poko mie kasi bongo lopango basombela ki yaya balobi soki bango couple ma diabu bo yana ba preuve ezolakisa ki bino bosomba ki lopango potanga ozosombela moto lopango yo ko signer oki opesi ale Moïse yango bino na kimati vina bino bozo filmer mitakala bongo makambo wana bo filmer bo yana ngo parce que la propriétaire oyo Moïse asomba ndako azana bo moibande il a été aussi filmé. Il y a guerre kozala long et populaire. Nyo soto na bolingi ka kokosa makambu pona nini pona ko tia distraction na peuple na Nzambe to timbeli bino. To timbeli bino. Moi vraiment na bomo inangai. Lokola muto bo contacter Mike a pesi bino idée à projet parce que yé moko pas ali fruit ya compétition le bikete to sala boye pona to yeba na kobimisa talent na mboka na biso. Bondimi yango mena tango bomoni musele komi ki okende kitoko bino mo bokomo yoka jalousie molimo na satana linga kaka renier alinga tia boto la kiti ya mokeli na ye bokomi ko yoka jalousie lokola ye pe faiblesse na ezala vaseline nde makambo nyoso to ebimi ambongo etiami na je akwei pe na kati ya mutambu na ye moko akwei na kati ya mutambu na ye uzawadi bomona zawadi wana azalaki na contact na mama Majabu ela bolanda tala omoni bino botala kabiso likolo msozo tala moto zo lamba je comprends bolanda intervention ya neni ya aroyeb sabino zawadi wana bomona azalaki ya contact na mama Majabu mbongo epesami tangu toolo bake mbongo epesami ko bunda pone corps de Christ. Je ne suis pas Mike, je ne suis pas Marcelo, je ne suis pas Moïse. Mais de côté les Mélabino, vous ne pouvez pas affaiblir l'église de Dieu par rapport aux vidéos que vous avez. Na basali na Nzambe, boko motinda bango. Basala ba acte oyo bazo sepelate, malgré bango pe kindumba, kilokoso ya mbongo. Le koso ya mbongo ndezo descendre bino plus bas que la terre. Vous voulez avoir l'église comme, je sais pas, ceux qui ont passé aux ana kingasani, aux akuna na maluku, kuno zo mo neti na nzamba bandi ko sale lote, souci na okaka Dieu m'a dit de venir à limiter par rapport à quoi? Mabonza. Nyo surtout na tama wana nde komi ko salisa bino makambo aboye yo pasteur église munene ndengo wana Dieu t'a fait grâce pasteur Marcelo o wuti siko wuti wana bato lokola ba couple Majabu ba komi ko sala ni ko diriger appelle l'ex de Moïse. Tu le fais. Pourquoi? Par rapport à ba prise au bazanango, tu ne peux pas dire non. Si tu dis non, on balance tes vidéos et tu seras foutu. Et bino bato bozo tala biso, vous comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas qu'il s'agit d'un complot contre les corps de Christ, pas contre Moïse, pas contre Mike.
Pas contre pasteur Marcelo, qui que ce soit. C'est un complot contre les corps de Christ. C'est pour cela Moïse Mbiye voulait sortir pour parler de ça. Ce n'était pas pour venir déplorer ou dévoiler Mike. Non, dévoiler qu'est-ce qui se passe dans la coulisse. Eh bino, boya kaka kotala batu na loenge. Eh bino bozo talaka batu na loenge. Okansi tangu Moïse Mbiye atelemaki pona oloba omwe pendant 15 minutes makambo alobaki wana. Ya lokuta ezate. Ya lokuta ezate. Oyoka penda papa na biso azako monter. Ex ya moninga pa sala ex ne mabe. Abima na télévision ndenge Elia na bimaki. Siko ye lokola bima na ependa nzoto na nzoto akoya ko loba makambo po muto yo bima na ya yebi yo. Et surtout une femme qui se lève pour détruire l'homme. Bandeko. Même le diable lui-même se met pour prendre les sons. Ceux qui moi ça décida à détruire via mobile. Bandeko bi satana penda fandi kwa bengi na bakoliti na ye. Bakoliti bengi era yaka apuchu yaka. Bino bakoliti na nga satana. To fanda totala ndenge ni moi ça linga détruire mobile na ye. Et vous êtes blé, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Bolingi kaka l'église eza na ba caro na disconvient pas mais botala ba priya ba caro esiki zo mema bino botala ba priya kozala kotambwa na ba mituka esiki zo mema bino bokomi na bokomi otage ya couple moka yeko détruire église ya Nzambe bakomotinda yo tata mobimba ndenge wana tata mobimba ozana bana Ozana ba petit mitindo ko tinda. Mais c'est à toi de faire ça. Marcelo, kopoana kuana po simba, ezala plus crédible, c'est toi qui vas entrer en contact avec l'ex de Moïse Mbiye. Pour ne pas être humilié, pour ne pas que tes vidéos soient balancées. Tu as fait ça. Likolo nango ba enregistré yo. Moi si wana asali yango pasteur Mike. Nami bali nyo surtout ya mokili ya soki okabwali na mwasi garder relation parce que si le diable veut t'atteindre akosa la retour na ex na yo pona koyeba na ko détruire ye ex ya Moïse soki bazalaki na relation malamu te alingaka sala nini andima mbongo po a détruire ex na ye mais lokwa ya momo ayeba ane ko solo talaka mwana oni mwana matete mwana pembeni ya wenze ya yebi cop poko pe simba il faut na relation malamu na bato wana nde ba potentiel client na yo faut yeba ko solo talaka mwana oni leka edingwe moi ex na ye ko yebise likambo ezabo atindela ba audio il était choqué tango ba audio wana batindela ki pasteur Moïse ba contactaki ba pasteur oya mikolo ya Congo mais likambango ezotika te eka pe aye na cesse po banda ko diaboliser ba chantre ya Moïse ata yo moko Yesu kuta ayebaki nenga zawa na ngana yena mokilo na kolia mwamba te na kobota te na kosala eloko te suka na ngeza 33 ans mais malgré ça il était préparé mais annonçant qui parmi vous il y aura quelqu'un qui va me vendre qui va me solder parmi vous. Pourquoi Jésus s'est pas terre? Bosko bolingi Moïse Mbiya akanga monoko pani. Likona nga mwana matete. Mwana oni. Ria ya. Oyo koya ye. Obeti nga na temi na pupoli mabele. Mais so nga na becho ya na poto na oleso. Dites amen. Jesus Zambilo longole la toya alaka. Hey! Futur président de la République. Ya va foutu combien? Era. Viens nous dire, on t'a payé combien? Tala mbonga majabu nde komisa bango. Bo futa batuka po baya ko déstabiliser. Oh mbonga ndeni. Un enfant de Dieu, yo penga nzamba pamboli bino bozwi ya malonga. Ba mbonga na bino eza kaka ko futa basi ko luka kaka. Basi yo baza pembeni ya ba pasteur wana. Ochembo ngona jefa kwa isakaka pasteur. Ali ba pasteur na biso pe lokwa bazaka na bango boyebi wana kutu libele faiblesse na bango soki telemi kaka likolo kaka bonasto ofongoli mwa debuto akomi to kotanga na mati misuka akuna papa tolobi mati sœur ma sœur non zawadi
Zawadi ekomi kandengo na po aningi moi de bouton likolo batike lui yango polele c'est plus que du pétrin yango yebisa biso era sali soit yo mosala vidéo live yebisa bango ke yo nde moto osenganga video po tindela mer wana. Maman m'a dit lorsqu'elle fêtait son anniversaire, Era va contacter Teddy Dizou, le garçon qui a chanté Lelo Lelo. C'est le numéro de Era. Era Ramsès. Era. Mariam Kiboko, la maman de tous. Joyeux anniversaire. Voilà. Teddy, ne sachant pas qu'il s'agissait de Maman Madjab. Moi, je ne la connais même pas. Moi, je ne sais pas. Teddy, c'est un artiste de Mbi. Alors, comme il y a un conflit entre Madjab et Mbi, pourquoi vous allez demander la vidéo d'un artiste Oyoboyo Kanakate? Dans ce era, comme elle a niveau bloqué le téléphone, Yazawa, c'est qu'à ça la Kana Madjab. Ce qui est à ça la Kana Madjab, et au hasard au courant, il y a un conflit. Moïse Mbi, na Madjab. Mais pourquoi Era va demander la vidéo de l'artiste de Moïse Mbi? La tête a besoin de Teddy. Maintenant, va réfléchir. À côté de Madjab. Voilà, à côté de Madjab. Era, imposteur, on a bichot, doit utiliser. Imposteur. Mais c'est un imposteur, j'affirme ça. J'affirme, c'est un imposteur. Pourquoi je traite Era d'un imposteur? Je l'ai dit la caméra. Allez. Soit à mon moyen que poursuivre. Les mots là, c'est que c'est un imposteur. Nous tous tels qu'on est là, tu es baguité que Era à travers Anamajam. Scandale Ebimi, ça nous a permis de comprendre les faux personnes. C'est-à-dire des personnes envoyées. Bateau qui va faux. Tu vas dans un bango, tu vas dans un joke, tu vas utiliser ça pour avoir des informations. Vive l'élément de preuve, on a beaucoup. Il y a des choses cachées. Les gens de Madjab ne nous disent pas toute la vérité. Si réellement les couples Madjab ils sont bien là, Moïse bien le Bango. Alors sur ce, il faut pas le baba somba en panani. Il peut pas somba en combien. Et puis voilà qui s'habille sur acte de vente. Parce qu'on a l'empêché ça yo, bah preuve ils ont prouvé que Mbi avait acheté. Faut pas on est yango mental la vidéo à l'année. Je me demande le preuve, je te présente. Alors le pasteur va commencer à draguer la fille jusqu'à proposer des choses. Sans pour autant savoir que la fille l'enregistre. Et lorsqu'il va finir, la fille va prendre que les audios, la manière dont la manière où c'est va produire, c'est attendez les pasteurs. Pasteur Moïse. Oh, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Mais c'est lui, mais je crois pas. Le même monsieur ici, qui est venu ici lors de des obsèques de mon père. Ayam Matanga. Ayam Matanga. Abengaki, Agazé. Pourquoi tu es... Oh non, non, c'est pas seulement moi, lui aussi avait dit. Donc, le monsieur va révéler encore. Et notre pasteur. Le pasteur est un pasteur. Quand pasteur Moïse Mbi avait dit que, la chère, que il y a un couple, Oyo, pour utiliser, mais puissance, ils ont coopéré. Et la puissance, Moro Yamalam, n'avait pas menti. Parce que dans l'audio que nous avons du pasteur Zaché, bien qu'il avait reçu l'argent auprès de cette famille-là, mais lui-même a affirmé ce que Moïse Mbi a dit tout haut, que ces couples-là, et le pasteur dans l'audio, il a révélé que Batouana sont occultes. Il a révélé ça. Audio, je dis, il y a 3 audios. Audio eza. Soit yo mosala vidéo live, yebisa bango ke yo nde moto osenganga video po tindela mer wana. Maman m'a dit lorsqu'elle fêtait son anniversaire, Era va contacter Teddy Dizou, le garçon qui a chanté Lelo Lelo. C'est le numéro de Era. Era Ramsès. Era. Mariam Kiboko, la maman de tous. Joyeux anniversaire. Voilà. Teddy, ne sachant pas qu'il s'agissait de Maman Madjab. Moi, je ne la connais même pas. Moi, je ne sais pas. Teddy, c'est un artiste de Mbi. Alors, comme il y a un conflit entre Madjab et Mbi, pourquoi vous allez demander la vidéo d'un artiste Oyoboyo Kanakate? Dans ce era, comme elle a niveau bloqué le téléphone, Yazawa, c'est qu'à ça la Kana Madjab. Ce qui est à ça la Kana Madjab, et au hasard au courant, il y a un conflit. Moïse Mbi, na Madjab. Mais pourquoi Era va demander la vidéo de l'artiste de Moïse Mbi? La tête a besoin de Teddy. Maintenant, va réfléchir. À côté de Madjab. Voilà, à côté de Madjab. Era, imposteur, on a bichot, doit utiliser. Imposteur. Mais c'est un imposteur, j'affirme ça. J'affirme, c'est un imposteur. Pourquoi je traite Era d'un imposteur? Je l'ai dit la caméra. Allez. Soit à mon moyen que poursuivre. Les mots là, c'est que c'est un imposteur. Nous tous tels qu'on est là, tu es baguité que Era à travers Anamajam.
scandale Ebimi, ça nous a permis de comprendre les faux personnes. C'est-à-dire des personnes envoyées. Bateau qui va faux. Pour avoir des informations. Élément de preuve. Il y a des choses cachées. Les gens de Madja Boundé ne disent pas toute la vérité. Si réellement les couples Madja Boundé, ils sont bel à Moïse bien le pas. Alors sur ce, il faut pas le baba somba en wepanani. Il peut pas somba en combien. Et puis voilà qui s'habille sur l'acte de vente. Parce qu'on a l'empêché ça yo, bah preuve où ils ont prouvé que Mbi avait acheté, pour pas on est yango mental la vidéo à l'année. Je me demande le preuve, je te présente. Alors le pasteur va commencer à draguer la fille jusqu'à proposer des choses. Sans pour autant savoir que la fille l'a enregistré. Et lorsqu'il va finir, la fille va prendre que les audios, la manière dont gros, la manière où c'est les production, c'est attendez les pasteurs. Pasteur Moïse. Oh, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Mais c'est lui, mais je crois pas. Le même monsieur ici, qui est venu ici lors de des obsèques de mon père. Ayam Matanga. Ayam Matanga. Abengaki, Agazé. Pourquoi tu es... Oh non, non, c'est pas seulement moi, lui aussi avait dit. Donc, le monsieur va révéler encore. Un autre pasteur. Le pasteur est un pasteur. Quand pasteur Moïse avait dit que, la chère, que il y a un couple, Oyo, pour utiliser, mais puissance, ils ont coopéré. Et la puissance, Moroya Malamdi n'avait pas menti. Parce que dans l'audio que nous avons du pasteur Zaché, bien qu'il avait reçu l'argent auprès de cette famille-là, mais lui-même a affirmé ce que Moïse lui a dit tout haut, que ces couples-là, et le pasteur dans l'audio, il a révélé que science occulte. Il a révélé ça. Audio, je dis, il y a 3 audios. Voilà. Balobi est imposteur. Ce qu'on dit, mité, mais même la justice, a ouye la yopé, babilo que za rola ki sake, osa vraiment imposteur, bandeko pour dire que mon kilo est zaka mabe. Mon topo sala mabe fa pour sana pembeni na yo. Soyons prudents. Ne dis pas que je suis Mike, que je suis Moïse. Dis plutôt que je suis corps de Christ. Là, au rosala na miso o ya komona makambo yo, eza normal ti. Omoni mbutu mbutu. Vous savez, les pas moli en zambe et même à chagrin. Si réellement Madjabou était dédié comme Tolingi Tondima, makambo nyonso to boye enga ko bima na se aninité. Voilà. Vraiment bandeko, omoni wana eza lien, bo s'abonner. Mikolo to fandi nano awa. Na kokisa ba R na deuxième chaîne. Bino ba o boza na Facebook bo partageaka, bino ba o boza na Facebook na YouTube bo partageaka mikolo to fandi nano awa to kokisa ba heure oyo YouTube baza ko senga ngai na deuxième chaîne. Voilà bandeko. Tia cloche à notification parce que na koya lisusu lelo un peu tardif na koya. Tokoya ko solo là avec des vérités comme ça là, oui bana ko comprendre ma bé. Eh, era mutamuno que comme j'y parlerai au moment porté. Non, viens parler. Fiti président de la RDC, viens parler. Au moment porté, les Sundéni ont acquis d'être imposteur. Viens parler. Sur le tché tembepe, yaya va balancer ba bord. Bandeko, hey. Trahissons-nous vivants, enregistrons-nous vivants, filmons-nous vivants. Hey, maman Madjabou, yo petak banako kende ko sa be cartement des jambes. Yo ba peke batu wana pe baza pe bayaya. Ah oui, batu wana pe baza bayaya. Ndenge yo zana ba bord na bango pe na ba bana ba bord na yo. Cela veut dire cette guerre sera long et populaire. Ne crois pas seulement que yo zana ba prise. Mon neti Mike a filmé ki zawadi pas filmé ki Mike aza ko enregistrer pour na utuna ndenge ni naza ko yoka ba vidéo yepe côté opé akenda ki na ndako a filmer na ndenge ne. Donc na mokili oyo tango yozo kanisa toza mayele koleka bato mais mutu musu pe azama yele koleka yo. Donc yaya on est là. On est là, et puis il y a un fan, il y a un qui oh, dit qui n'a changé si, il y a un changé té. N'a changé té. Surtout,
biso ba orpheline na ba orphelin de père na de mère ya tokotaka makambo bato ka boye tokotaka makambo bato kaka boye toyebi moko bien tokoti. Avant de quitter, s'il vous plaît, aidez-moi à aimer la vidéo. Vous aimez la vidéo, tiens cloche à notification. Abonnez-vous. Au final, qui déjà, mais faut tiens toutes les vidéos. On a signé il faut tiens toutes les vidéos. Pose à la informer. Il y a moninga yabo. Il y a Tyson. Il y a nani. Je viendrai qui étaler la vérité. Et les gens qui nous regardent, les gens qui nous suivent, savent où laisser des preuves. Savent qui contacter tant baby que te yo boy oza penché te oza na katkat ceux qui a Mike ye totumbi ya momo pe totumba ceux qui vérité to ba que te mabe ezali awa c'est vrai va passer na biso baza lo koso balinga basi na ndenga kosakana te mais puissance oyo ye na sima ya couple oya makayabu c'est pour affaiblir l'église de Dieu yango to ekotele melango ya Mike ata ba filma yozo lala na moninga no mobali yaya ata ba filma ozo coucher na mnyama yaya nyonso eza lisumu échanger ka kombo ekomi abomination et tout mais nzamba kufela on ekulusu aloba dans la croix sur la croix il a crié tout est accompli yaya tika nyongo te pona yo alimbisa nyonso na oya mibali na ya banyama ya Mike nzamba limbisa kozala na captivité ya muta mokili waza na makoki ka ya roboma nzoto ka memolimo te ana makoki ka ya kobebisa musala memolimo note ne sois pas captif kobanga te biso ba oya yo tozala wana ya to kotelemisa mandoki to kotelemisa mandoki toza kotelemisa yo telema ne reste pas affaibli. Ne reste pas affaibli. Dis-toi, Oekoya, Eya, s'il s'agit de bimata ou sauter premier pour le peuple de Dieu. Et ça, n'a vidéo sur moi. Oh, beaucoup mona. Ya ya préparé église Yanzambe. Ya quoi affaiblir bango. Ou quoi affaiblir côté adverse. Bah, vous avez tous les lots côté à ganga contre yo. C'est ça. Moutuloko a passé à pétage. À l'écart pour n'orloba. Ngana sala bona zongi sabo et tout. Ata fia zalaki na vidéo à passer à nani oh. Pétage awoye baneke ezana on partité parce que yemoko aloba yango ke asala ba makambo na nyoso to awanga na te mabena bino nde bolinga ko bima mosantu yango nezo choquer yaya Yesu akufela ne kuluso atika nyongo te atobimi na mbwa atobimi na moninga no mobali kotika te moninga na moto a tenir yo captif akanga nzoto captif akangwa pe molimo non tika ba baby sa nzoto mais molimo te. Fundana nous vivants, on est là. Voilà bande qu'on a na lingi bino trop, noko shy. Mais nga nazo comprendre te. Na bande qu'on a na YouTube, toza combien de personnes en live? Annie, Yaya de moi-même. Bonjour na yo. Noko shy, Queen. Il y a combien de personnes en ligne na YouTube, s'il vous plaît? Il y a combien de personnes en live? Annie, Queen, yom toza na YouTube. Combien de personnes baza connectées na YouTube? Nga na tableau na nga awa izola kisangai. Nona tweet siko to wuti na 105 to kiti. Et puis na Facebook toza 83. Mais, nazo yebate. Non, il faut dire, là, na salle, le capture, hein. Comme ça, pour comprendre ma camna au loba. Quand on vous demande d'aimer la vidéo, non, il faut dire, natinde lui ango siko, na otinda siko yo mona. Tant bazo yibisa bino bo aimer vidéo, et ça na batu baza wana,
bazo signaler nga na tableau de bord na nga nazomona noko Freddy zela natindela omona zela nga natindela yo omona oyo ngai pe nasali pour comprendre voilà oui noko Freddy natindelo yango omona keza live ya sikoyo bo comprendre quand on vous dit d'aimer la vidéo faut bo aimer parce que ezaka vidéo soki eza signalé bino bo omona kaka nombre ya mokie natindeli yo noko Freddy omoni bozela wana natiela bino po bo comprendre tant tosengaka ba j'aime parce que soki bazo signaler trop vidéo noko Freddy natindeli yango kokoma soki omoni donc basali de sorte ba diminuer audience ko bino kuna bomona siko ezalaka bato musu balinga okota live soki bato baza ebele soka moni kaka 17-20 personnes attendez natiela bino voilà pomoni nini natieli bino yango wana live ya lelo ya sikoyo yango toutaki na 120 tokiti na 96 tandis que bino bozoyisanga toza 17 personnes donc tango bazo signaler vidéo YouTube akokanga audience ngana omona nombre ya bato me bino bokomona nombre ya mokie parce que tango bato bazoleka na nini na YouTube tango azomona ke yake 17 personnes eza baokota te bomoni photo wana eza ya live ya lelo c'est pour cela quand on vous demande d'aimer la vidéo il faut bosala kango juste pour YouTube na bandeli non aza robot. Vous comprenez? Eza na bato na CC ils sont là pour signaler nos lives. Nous ne sommes pas 17 personnes. Mais YouTube a sali nini akangi audience pour faire quoi? Pour ne pas propulser la vidéo. Mais bato bazota la biso, ce n'est pas 17, c'est pas 20. Donc, outaki na ba 200 et quelques personnes. Pourquoi? Tango toza kokata, par rapport à ba nombre de vies, les jours passés, tozalaka 300, mais natali journée moimbaka 56 vies. Nabi, mais non, c'est pas possible. To meki ko solo avec non, au moni vidéo so keza signalé. Vidéo so keza signalé puis ba j'aime eza mokie, ye kuna ko sala nini ako bloqué. Yo na nini na yo ekokosa te, okobanda ko mona, mais sikoyo bato libana nde bando mona makamu susu. C'est pour cela, super maman okozwa notification te pourquoi mabe ezali. Ce qui bino to boza na kan ya vérité, pourquoi boza kobanga? Pourquoi? C'est très important. Yango na tuni pour Nathalie Sabino. Bino nous komi 17 ni botala mwana mobali nani Jansi de Yingo. Yewana a commis très bien parler maman que bon Dieu te protège. Même message on a sali capture d'écran kuna likolo ezali 106 j'aime.
96 personnes en ligne. Mais sur Yotali, on peut s'en combien? On peut s'en ceux qui bosa, ceux qui 27 personnes ont aimé vidéo et puis il y a 20 personnes en ligne. Donc, c'est pour cela qu'on vous demande des j'aime. Il y a des gens qui sont là, bah là les lieux coussin pour na refina ba lingi vérité ezala étalité. Ya on naza koloba, bo s'abonner na page Facebook Dikina TV, bo s'abonner pe na deuxième chaîne na ngai Dikina TV, bo s'abonner pe na première chaîne Dikina TV, ya pamba vérité eza vérité. Soki boyebi ke makambozo sala eza ya solo. Pourquoi vous vous donnez la peine d'aller signaler les vidéos des gens? Pourquoi? Pour la nini? Voilà. Au moins, na capture, non, qu'on faut dire 106 j'aime. Donc, 106 personnes va aimer, mais kuna obi 31 j'aime. Tu vois la différence. Donc, il y a un lingi quand même, bokota, bo meka ko vivre, o balobara nini, nos réalités. Nos réalités. Donc, voilà, bande qu'on a lingi binatro, aimer, partager, bozanga surtout ko s'abonner avec vous. Bino ba besoin a besoin en vérité. Boza ni pour Mike, ni contre. Ni pour Moïse, ni contre. Vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe. Montounion surtout. Oyo monia zape me yape. Pas des corrompus. Oyo ki ba era ba pichu ba corrompu. Ba zimbongo. Pona ko loba mabe. Pona ko salir batu. Pona ko ya ko kosa. Pona ko ya ko camoufler vérité. Mais nous sommes là. Si Moïse a fauché, on viendra dire qu'il a fauché. Marcela a fauché, on viendra dire. Ma équipe côté na eto koloba kite achaki vazeli ki vidéo bozo mona nezaye. Eza mutum soute zaye. Poto ko wanga na te parce que vidéo ya mobimbeza. Soki na ye ko wanga na awa tant vidéo ya mobimba. Yo moni bango te ba koti mai. Bazo yesu ko wanga na vidéo te zaye te. Po ba moni ke mabe ezali vidéo eza ya plus de 10 minutes. Mabe soko tali somo. Soko zana ko ndima mutyo ko tika nzambe na makambo za na vidéo wana. Yango nde loko balingi. Mais biso ba oyo tokoya kotele makoloba. Soutenez-nous aussi. Nalingi bino atro. Bye. Ba air moko.